Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyoso tu ba bolingaka mama Eliani, tu na pesi bino mbote. Eh boy ma vimpi mko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga. Est-ce que boza malamu na pesi bino mbote mingi nga ya bino mama Eliani, tout ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mazo batela kimi ezali. Et bongo bino côté na bino ndenge nini boko mela nga ba commentaire nga na bino to mesana mingi ko so na ba commentaire na ba ke ba ebanga baza malamu na ba ke bande ko nga baza malamu ba ebalingaka nga baza bien boni bo passer journée bien nga de mon côté ça va. Dieu fait grâce. Voilà. Siko lelo bande ko ngai to so la boy na pesi bino na merci mingi na bino nyoso tu nde bo disposer vraiment. Bata na bino pona kota la maman Eliani tout pona koyoka maman Eliani tout. Merci na bato ba partager ba émission na ngai. Merci na bato ope ba like ka ba émission. Merci na ba nouveaux abonnés. Pona moni toza ko bakisama se ko bakisama du jour au jour toza ko bakisama. Merci na bino bato boza ko s'abonner sika. Ndeko soki ezambala liboso yo kutani na vidéo oyo na kosenga na o s'abonner na Eliani Nitu TV prépare-nous pour le mariage. Ce aussi c'est qu'on s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous allez notifier ce qui vidéo ya ce qui koti oye bana komona yango ke mama Eliani Nitu ache vidéo ya sika. Et là on a été solo là ezaboy. Li solo na été solo na bino ezaboy. Na sepelaka mingi soki botali ba botali na saki to émission moko boye botali nango botali yango bien okomona muto akobenga mama Eliani Nitu na sepe na vidéo wana osalaki tala kananga eza boye te ande kwa mopanzi ainsi de suite etc nde kaka tolobaka vidéo na salaki ona lobaki ndenge bandeko na biso ya onye muzika ndenge basili koyokana ndenge na lobaki ndenge batei bazote ya biso bolingo te bazote ya biso ka bokabwani te baka na kokabwana bolingo komi mke na mitema ya batu bokabwani ekomi ebele eza na ndeko moko ya mwasi abenginga pona koyebisa nga mama Eliani Nitu makambo tei tango na yoki ya mission na ndenge osalaki yango pona nga nazalaki nazomoko ala vandi na église bazote ya ngai na monaki lokola na vandi na église bazote ya ngai mama Eliani Nitu ndenge olobaki ke motema na yo oza kolona mabe na kati ya motema mabe bimisi na ba branche nango ozolona ene na kati ya motema ene na yo bimisi na ba branche na kati ya motema mama Nitu yebi ke na tele émission na yo wana na leli na moni lokola oza kote ya kaka ngai makambo ozoloba na moni ozoloba ngo kaka na nganga bia bon ya solo wana bi oui mama Eliani Nitu tala likamunanga mama Eliani Nitu eza ndenge nini na bengisa mona mama nanga na mboko ya poto yo yebi na poto o ndenge ezalaka obengisi mona mama na yo mwana mama aye tango kolakise mwa badinga olakise mwa bato ozaki na bango mwa songi ezangaka te biso pe bato tozalaka so oza mwa likamuna ndeko na yo okobomba te okolingaka koyebisa ta camarade opartage na camarade camarade nanga tala likamuna nga boye tala boye makambo so ezalaka ya famille etikalaka na kati ya famille. Alors mama Nitu eza na likambo moko na solola na camarade nanga à propos ya ndeko nanga mwasi leki nga mope muna bengisa ye na likambo moko na solola na moninga nanga à propos ya leki nanga wana mwasi likambo wana mama eza malamu te. Je n'aurais pas dû ya kosolola ngo na camarade baba baka toute vérité n'est pas bonne à dire trop parler peut tuer ningo lo bakango mama ozaka na raison. Alors moninga nanga oyo likambo na solola na ye o etali leki nanga etali pe famille mama mwana répéter ngo ezati mais ezaki likambo monde baka ke famille nyo surtout ezaka na secret nango ezaki likambo ngala kwa ko bimisa te mais nde tozaka na kati ya amitié na ba sentiment na biso likolo ya sentiment na bimisa likambo na kwa ko bimisa te na yebisi na camarade nazo na autoroute ya ba comprendre waza liboso wana c'est mon amoureux de Marie dans camion oyo et moto profitera beau dimanche pour na sala makambo na biso ya musala ya service traiteur. Voilà, donc camion oh nazola ndeka malema na sima. C'est mon amoureux de Marie nde azana camion na voiture na kolanda ye na sima. Voilà. Mama Eliani Nitu likambo nga na yebisaka na moninga nanga eza likambo etalaki famille nanga eza likambo etalaki leki nanga na kokima mko répéter le yango te mama Nitu mais eza likambo koko bima libanda te mais na ba sentiment o tozala nango mususu
nazwaka lisolo oyo na beteli camarade nde babaka pire azalaka te eza ya solo mama Eliane benda bato matoi pire azalaka te lisolo nga na beti leki aye poto na yebisi na moninga moni lisolo na betela o leki na nga wana leki na nga oye oya ye poto tozo vanda bien ndenge ezalaka kaka leki ayeki na yembie malamu tozo vanda malamu baninga na nga bamesani pe leki na nga talaka camarade bakamarade bazwa na nda bazokuta ndeko na mwasi bosani bakomisi pe kaka leki na bakomisi pe leki na bangoti moninga oyo nga na betelaka lisolo mama Eliane to yebi nde amitié ezalaka le oye le ba amitié ezalaka er moko boyokani er moko bobeba na bino er mo bozongani ndenge kaka ezalaka nango mama Nitu na moninga na nga wana tozeki na mwa ba mésentente na biso ndenge tozalaki nango moninga na nga oyo akamati makambo nga na yebisaka ye ya famille makambo nga na yebisaka ye pona petite sœur moninga na nga akamati a balancer yango ayebisi na petite sœur o tala kutu ya na yo aloba boye bongo ya na yo mwana papa na mama na yo tala makambo oyo aloba pona yo makambo pe ya soloko leki avandi atali degré ya likambo wana ke kokaki kobima libanda te surtout pas na grande sœur moto ko kobeta lisolo oyo tozo vanda na leki ndako moko camarade asa trahir ngai pa leki nanga asa lobi likambo oyo kokaki koloba te pa leki nanga tozo vanda na leki nanga ndako moko tozo lia tozo mela mais leki nanga attitude na ye échanger attitude leki nanga échanger kolala kolamuka ndenge ezalaka jour mosu nake musala nazongi nakutileki nanga asalelinga petit mot atikelinga na chambre merci beaucoup na ndenge obengisenga na poto et puis merci beaucoup na ndenge o se permettre oloba likambo oyo kokai kobima na kati ya famille na biso te ngai pe abisinga likambo yango te po aboyaki ke aloba likambo yango leki ata la émission a se retrouver merci na ndenge likambo oyo ya famille kokai kobimisa yango te lokolo bimisaki yango napesi yo merci ngai nakei naza ennemi na yo te mais nakei kaka epai ebute kokuta nga nakolalaka ntongo kosala nini ekotana merci na ndenge obengisa nga na poto leki akenda ye epai atikala mama moto ekomobeta likambo yango nini siko moninga ne wana deja baza binemi moya benga patuna eza te likambo nini leki na nga akei likambo nini leki na nga akei kaka ndenge ezalaka leki akamati abeti lisolo na cousine alobi eza na makambo ya famille oyo ata bino bandeko na biso ba cousine na biso boyebi te oyo kaka biso na libota na biso nde toyebi yango mais yaya se permettre ayebisa camarade na ye makambo yango na ngai nabimi pa yaya nakei cousine nabi do ezaka na likambo bozaka nango bobomba ya biwi twana likambo munene na libota na biso tobomba oyo mutu moko koyeba yango te mais na kamwe bino kutu ba cousine boyebi te mais yaya beteli camarade na ye yango nabimi pa na ye nakei nde naza boye naza na nga la foyer yaye pa ya tikala cousine abengi ye abi leki abengi ngai awa aexplike ngai makambo nini oyo oyebisaki na camarade na yo ye pa akamati apiége ye ti po aexplike ngai yo makambo minene boye vraiment na biso famille toyebi te yo kamati oke koyebisa na camarade na yo mama yaya sopani o makambo ngo ndenge bimaka wana ifalaki pa bato bayeba yango tobombaki yango na kati ya libota moto falaki ayeba ngo aza te kamata banda kopesa su cousine wana explication elobi nango mama ni tout trop parler pe tuer nongo lobaka banda kopesa cousine explication donc cousine aye koyebela makambo ngo kaka wana ndenge yaya aza kopesa explication pa leki ntango alobaki apesaki explication te apesaka explication te mais cousine ntango aye kobenga grande sœur ya leki akamati nyonso babaka bato balobaka mingi bible lobi monoko elobaka mingi esumukaka pe mingi
koloba mingi eza mabe makasi po bato baloba mingi bakape na lokuta makasi parce que aza mutu ya akoloba lokuta bamitomani kaka bango lokuta kaka bango kusini pa atali nzokande na libota ya mama kulutu makambo boye salama makambo minene boye salama kuna yepe komi mopanzi sango yepe apanzaka te apanzi likambo oyo efalaki ebima te likambo oyo etali libota yepe apanzaka te apanzi sikoyo ye grande sœur ntango asa ayebaki verité ke oyebisaka na mutu boye likambo boye problème ebandelaka wana sikoyo ndeko oyo ya mwasi akomaka na haine makasi epai ya camarade na ye oyo ye ayebisaki makambo oyo ye falaki abimisa te abimisi apartir na ye abimisa makambo oyo bacousine baye koyeba yango makambo ye kopanza na libota mobimba makambo oyo evandaka mbula na mbula na kati ya cercueil na kati ya valise pardon cercueil te na valise oyo ebimaka libanda te eye kobima wapi eye kobima libanda omoni trop parler peut tuer koloba mingi eza mabe koloba mingi eza malamu te soki ozoba mingi okoya kozanga contrôle okoya koloba na makambo balobaka te sikoyo ndeko ya mwasi alobi nazwa moninga wana mama minito na kote na prison ya motema na nga nakangai na prison ya motema na vie nanu nayina bongo te nayina ye mama toyebi koyina nayina ye nasengelaki ata na liwa akufa lelo lobi musika mama nitu nayina ye oka koyina penza ko nayina ye penza koyina akufa lelo lobi musika nayina ya kosakana te parce que à partir na ye libota na ngai bakangelanga kanda na libota na nga famille kangelanga kanda leki na ngai aboya ko pardonner pe ngai pona makambo minene nga na lobaki makambo minene nga na lobaki comme na mapto ya ba cousine pa panzi ngo lisu sango ce qui fait que likambo ezeki na libota na biso il faut que ce na libota na biso ebimi libanda likolo nini ya koloba mingi yango la mama ni tu ozanelo ko mo lobaka don't trust anybody ne fais jamais confiance à quelqu'un banglophone qui ba likambo wana don't trust anybody ne fais jamais confiance à quelqu'un osala ka mutu confiance na mokilité mutu aza mutu anytime mutu akoki ko changer à tout moment mutu akoki ko changer à tout moment mutu akoki ko changer à tout moment tango oyebisi mutu likambo tango boza na ba bonne relation oyebisi likambo tango boza na ba bonne relation te oyo nyonso tu oyebisaki asali nini abimisi libanda esali nini elukeli yo ba problème na vie makambo nyonso pe eza ya koloba te tomona quand même na mindele balobaka secret de famille ezalaka même na mindele secret de famille ezalaka tomonaka bafilme bazoloba biso ba secret de famille makambo nyonso tu ezaka ya koloba te bandeko nanga nyonso eza ya koloba te eloba ata papa wemba moto balingaka balobaka mabe na ye te bolamo na ye babombaka yango be na motema bandeko sikoyo ndenge naloba nini kanda wana oyo azalaki nango na kati ya motema na ye colère wana azalaka nango na kati ya motema akamata atia moninga wana oyo alobai makambo mabe atia na kati ya prison na ye ya motema kanga ye vraiment na prison motema na ye okakendaki prison ya motema kanga ye mpenza na prison motema mama ni to akufa lelo lobi musika parce que alukelanga makambo na libota alukelanga makambo na famille nga lelo oyo nga na famille to bebana na bato ebele kaka likolo ya makambo ya lobaka ezeki makambo akoya koloba te me ye alobi yango to bebana makasi na kati ya famille likolo na alors na yina kebi koyina mama ni to tango ozoloba ke oza na haine na kati na yo elona misisa ebota esala ba branche ça c'est moi tango ozoloba nga bi mama ni to ozoloba nde na ngai maman Elia ni to bandaki koloba nde na nga makambo nyonso olobaki nde na ngai makambo mingi olobaki nde na nga naza nature moko soki na siliki na kangi kanda maman Elia ni to donc
na yebisi moyen te na yango kaka ndenge lobi ba mateya mingi bakoma koteya biso bateka su biso bolingo te bakoma koteya biso kotalisa biso kaka mabe or mabe koki kozala metalisa mutu bolingo il faut ko dominer mabe na bolingo hein mabe il faut ko dominer yango na bolingo il faut ko dominer mabe na bolingo mabe zalaka to sala na mabe ya solo mais faut to yeba ko dominer que l'amour domine tout to yeba ko dominer mabe na bolingo mabe oye vandi kati na nga edemero ka penza ko demena nanu na yo kate mama nitu muta pesa ngai mateya ya kolobaki non po koma peli kambo penza ke na biso mutu tengande na zaka boy vraiment na motema nga na kanda makasi tala na kangela neko kanda parce que sala ka boy na kangela e kanda mais mama Eliane na kosa yo te na zona no mutu moko te ki alembisa nga motema apesa nga conseil moya kolobaki en tout cas ndenge za wana kanda eza mabe il faut kotika kanda il faut koyeba kolimbisana en tout cas na bande kozwa te mama soko ebisika muto moyen te ngai pe tika nga peza na ndeko mwa sala nga bo ngai kutu mwa tata mwa sala biso muta sala nga ngai mwana mama kulutu na biso muta sala kanga bazo ba kiselo kaka mabe sur mabe bazo ba kisaka n sur n mabe ka ekota kana kati ya motema mais en tout cas na pesio merci mama nitu mate o te ki wana na moni penza ko lobela kinga po mama nitu naza na n kati na ngai ya kosakana te n o kaka n na kati na ngai ya makasi botala kata pe paysage hein mama nitu n kati na ngai ya kosakana te mama nitu nakoma mutu ya n moko mama tina pas l'idée nakoma na n makasi kati na ngai mama Eliane nitu ndeka ozoloba ozokende église tant ozokende l'église ozokende kocha ba offrande na yo moza mama ça c'est moi maman Eliane nitu c'est moi makambo lobi ezangai mama Eliane nitu atutem na moi feu rouge tombo botala pa moi paysage ça la kitoko libotala ka elonga manitu libotala ka mabundi na ngai botala tape paysage abundi na pe bomona ngo nyonso mama Eliane nitu ya yebisi yo mama kati na nga osakana te na mutu monso na kangi kanda mama na kangaka mama ti soki na siliki na silikaka naza vraiment ndenge wana so na kangi kanda na kangi kanda so na siliki na silikaka a partir mwana monso na muta bebisanga motema na koma na motema moko ya kanda moko boy mama nitu donc te na koma na motema moko ya moko boy metina pas l'idée mais esengo na ngeza kake na yoki mate ya moko ya pese motema na nga mama Eliane nitu ndeka kolobi na ote ya boye bino bokanisika kote fo bate bino ba mama pasteur to na ba pasteur en tout cas au sali vraiment au creuser do abse ozaki kati na nga mama Eliane nitu ko ochango kisi mama nitu oche kisi na pota ozaki na kati ya motema na nga oche kisi na pota ozaki na kati ya motema na nga mama nitu na ebisio mama yango wana na kobakisa lisusu ke bandeko soki moninga yebisio likambo soki moninga se confie pas na yo atali soki ndeko na ngai talanga boye bama ata boswani asko totalani soki moninga mama tango bwana koyoka na moninga bozebi na moninga eke moninga yebisio likambo eza secret ndeko ata boswani ko bibisa yango libanda te poko swana evandaka éternellement te muto bosubolia na ye bosubo mela na ye ata bobebani yebaka mukoleza bosani bokoyoka na kaka parce que kanda eza mopaya eyake ningisaka pe saka nini ekendaka soki moninga yebisa likambo ya secret mama to papa yeba kobomba yango na motema na yo kobimisa te yeba kobomba soki pe moninga présenter yo mutu mama ta bosali connaissance masolo faut ezalaka différent yeba ke masolo bosoki na x okosala na y t masolo solo na y okosala na z t eza important mama to pe papa foko yebaka kobombaka likambo na motema oyo moninga ayebisi yo parce que bilobaloba oyo ebebisi mabota ebele bilobaloba ebebisi mabota ebele bilobaloba ebebisi ba famille mususu mingi ba panzani likoka ya koloba maloba ka ya bato
maloba ya bato jamais kozalaka ya bien maloba ya bato jamais zalaka ya bien biloba loba o bandeko epanzi ba famille biloba loba o bandeko epanzi ba amitié ya bato kaka biloba loba oyo ebebisaka makambo ebele biloba loba oyo ebebisaka makambo ebele okokoza problème na moninga etikalaka éternellement te kandi eza mopaye yaka eningisaka mpe kendaka ozwi problème lelo yebaki elobi tokoyokana na biso mpo mokili esalama ndenge wana eza teke soki boza ennemi bokovanda éternellement jamais bato bosi bolia esika moko bomeli esika moko bosepele esika moko lelo yoka moninga aza na pasi soko okende otala te okokende parce que totaka toujours rétroviseur tozongisaka toujours miso na biso na nsima ozotalaki babon mama bolamu ndekaki ebele babon mama topasa ya nini yango bongo yango nde eza liwa donc c'est un peu ça bandeko na ngai nayebisa bino bandeko na ngai tosalaka keba émission oyo soki oyoki yango partage yango na baninga tindela yango bandeko mosusu bayoka parce que bokaboni mingi ya na kati ya bato kaka mpona songisongi mpona songisongi kaka oyo oyebi te ta ye alobaki boye eyo oyebi te ta bato soki bato mibale bato misato mine baza na problème motu oyo akoya na kati yaka oluka solution luka obongisela baninga mpo bavanda bien bavivre bien koya kobakisa moto te kobakisa petrole te wana eza mabe bokaboni na poto eza makasi ya kosakana te eza na bato mosusu bayebise likambo alobi ketalo lobi bopona nga meza na ba mususu bayebise likambo abendani malobi te atikali na wana siko nde muta n bata n de bangwara ayoki ya bien yolo babo epona nga na kotuna te mena bendana na nga kaka mutakamati abendani siko bata bongo bazana n makasi malamu ezalaka na bato ke ayoki likambo pe atuni oke ande konanga tala na yoka kibo bo se expliquer wana ezaka bien mais oya tuna ka te oya tuna ka te wana atikala kana motema enda zaka muta n makasi. Alors la vie est trop courte bandeko, vie eza mukuse vie eza mulaite kolala kolamuka ezali habitude te kolala kolamuka eza habitude te mutako kolala alamuki te oke na sanduku ya makamu na kati ya motema na yango il faut koyeba kolimbisanaka toyeba kolimbisana soki likambo eza limbisa ndeko na yo likambo eza bose expliquer na ndeko na nga omoni boye na boye nga na lingi boye te omoni boye nga na sepelaka te boye nga na sepelaki te aya solo lelo ensa c'est la famille to sa nini to skola blema na biso asali te mwana nzambe azalaka ndenge wana kokendeka église ya te aussi longtemps koza na pardon te kokendeka église ya te aussi longtemps ko yebi amour te yango wana faut ko dialogue que c'est très très important pona lelo to sibo monza to kende dala nzato okende bomoni yo ko tutanga teta de vitesse chérie yekuna liboso bomoni zamba pona lelo en tout cas to sukisi wana bandeko nanga merci mingi na bino nyonso tout oyo bo disposer ata na bino pona otama mail ya ni tout merci na bino bo partager ba émission bo continuer toujours ko partager on des soutien bozo soutenir ndeko na bino toyeba kolimbisana ce qui te salani mabe toyeba kolimbisana le pardon c'est une puissance qui libère bande konanga toyeba kolimbisana toyeba kosengana ka pardon tozala ka batu ya kanda te tokanga ka bakanda kanda na mitema te liwatango ya kelo bakanda ngote bandeko okoya kozongisa molimo pa ya nzambe tata yo wano ke na binemi ebele yo wano ke na ba problème ebele to mona kata soki mowe mutakofi batu balobi to sambela pa ya nzambe alimbisa masumu na me ye moko mutu na bomo ya senga ki bolimbisi te bino ba ebotikali ata bosengale bolimbisi point d'interrogation est-ce que nzamba limbisa kango pe po pardon bonga na mutu asali problème asenga pardon na mutu ya yokisi motema pasi sikoyo ye moko kolo makambo oyo yokisi baninga pasi oyo yokisi motema baninga asengi pardon te tango déjà mutu asali ale bembe bazo sengele pardon est-ce que pardon wana pe tango batambi nzambe pa yoka kango ngana yebite oya yebi aya kocha commentaire. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba nbe chanel bana betons. De gros bisous à vous tous. Bisous na bino soto ba bonga kama meli ya nitu. Bye bye.